Papa dit au moins que tu es boyé, chéri, on a dit que tu es sous là parce que Nandako, il y en a comme les quatre. Et comité, je ne vois pas l'équipe, parfois, les cabajos et l'andani, n'a jamais ce programme n'a bien été. Il y a un fallait que ça allait le mois. Place mon socio pour n'amener qu'au sol. Ma camarade, ça n'a pas été très simple. Ok, vas-y, je te question. La question, mon collègue, il y en a 16 ans finalement, bon, oui, d'accord. Parce que ayebi kenga na otozala te mais façon aza ko réagir na comprendre te yona yé owelaka ni Il y en a 16 ans. mais yona 16 ans Oh, il y a des graves, on a été là, il est monté, c'est au moins. te na yebi te le eloko ezali na yebi ke eloko moko bowelaka ezali 0 ans. mais nga na yebi te c'est à toi de me le dire nga na yebi te Bon, on a peine là, il est autour, il a demandé de faire un mot. parce que ayebi pe ke zemio ezali mais awe comité makambo ba poison nga na comprendre te ce que comité makambo ya mutu moko ifa kufa mususu fatika Comment nini? aye komi makambo ba poison yango na tuniti makambo nini yona 16 ans bozo wela Poison, essaye, il y a ça, non. yango na bendio bebe Ok, 16 ans les kai na ndako alobi ndenge eza wana ye fa se débarrasser na yo parce que yo zotia ye kaka trop mais ba kaka nini yo tiaka ye 16 ans. Ah bon, maman. ah mais bien sûr Nga. et comme plan na ye plan B ye azu lokola na makofi boko kanite a qu'est-ce qu'on a plan B et comme moko kufa ou bien yo ou bien ye mais na minute o ezande yo 16 ans leki aye kotikelanga et loko moko boye poudre soit disant ce que poison là il faut na tiela yo soit na maï soit na damas pour yo okufa mais na comprendre te tala kaka yo pensa père biologique pensa ya elephant nanga na 16 ans, il y a bon maman. ça me c'est que Nga Didier au 5 garçons, 16 ans, bon maman. Nga Didier. c'est la lakisa yo oh 16 ans Bilo 16 ans, pécho. oh Ça pécho poison pour bon maman. 16 ans ali ya on a le bien 16 ans, pécho peut poison pour jouer. na le bien est comme grave ce qui ah ouais ce qui nga na tchélioté mais bisika mo super si je comprends bien, yo peut aussi d'accord maman. mais comment ça Parce que yo sont qui mais atikalinga na zaki na choix na lycée na ngaki na tikala ko bwaka yango mais il fallait que je puisse d'abord t'en parler il faut na yeba bino e comité makambo liwa ah oui comme il makambo liwa yango nga yo peut d'accord maman parce que aux poisson non t'es là na zaki dans sa portée dans sa portée ceux qui ont d'accord t'es au lingo de poisson t'es mais ngana ça na Didier pardon t'es ça là kona oh tu veux comme faute nanga le ko na ko yebisa o yango e comme faute nanga na pour ça bon denga na lingi mwana otango akokola il faut yeba papa na ye il faut yeba papa na ye na kolakisa yo tala papa na yo ye oyo malgré 16 ans zo boko la zeme yango on appelle ça somme on appelle ça somme pas 16 ans faut na bomana no yo muta siko bakanda ngo komo shiri sangango e pananga Didier pardon non mais c'est mina bisaka yo il faut pas me traiter comme ça Didier on est gens 16 ans à du poison et si yo on a bomanga na bolingo nga na sana ngona yo na lobi na yebisa yo pona bolingo nga na sana ngona yo menga na kochela au poison te ah mon chéri menga na kochela au vraiment poison te kaka yo tu vois na chela au poison oh non chéri udutaka na hotel ya mai ngale ndaka na ngalo mais on est 16 ans to bwaka ngoka na mayo te to bwaka yango kwa makambo nyoso ko on est 16 ans na relation to bwaka tena mai yango to bwaka kuna bano benga nyama siko ulakisa ina komanda okendo beta ye na ulakisa so wela ni wala ya lukulenga liwanga na dae na tika yo ya récupérer yo na ulakisa ona siko ulakisa ina nini moninga pona yo na koboma ta mokilo nyonso je kwa yo bwaki tena mai tena bwaka mais na ulakisa na pesa ye somo na obisa mi chopo di banda comprendre na ulakisa ye mani kanda na makasi to benga nazo la maison là reste toujours ça voiture to ko sana ba so na ngata ko to siko na éviter ceux qui na sali bien ceux qui peuvent na sali mabe siko akei nango siko akei osala nango nini
est-ce que nasali vraiment bien ndenge na lakisi yango bien fallait kanga moko na bwaka yango lisolo yango pe ezala te parce que suite na oyeba te